Ma mission TV, le miroir du monde. Non, parce qu'on comprendre rien. C'est parce qu'on va comprendre. Parce qu'on va comprendre. Parce qu'on va comprendre. Mais parce qu'on comprendre de bazo positionnement. Ce qu'on dit que mutu, a commis que l'on mal, il y a moto, il y a ticket là, il y a dossier dans mesa. Oyo commis que ça la continuité, il y a musalawana sanctionné. Et là que ce qu'on m'sangane de Flavien, les ali ba politiciens bazana na kati ya dialelo. Tilelo, bao bazali pembeni ya Rais Tshisekedi bazoye ba yepete. To batui balona bazoye ba bangote. Non, bazoye ba bangote. Donc akaboli. Non, discours wana ezalaki na ya Rais ex-Rais na ya ye. Parce que ezali passation de pouvoir civilisé. Papa, les 5 chantiers atikaki yango na nzela parce que à lobby a respecter constitution. Tant qu'il y a respecté constitution, à quelle élection Mouto a gagné l'élection Félix Tshisekedi. Liboso ya bae mboka nyonso a latisiye et singa. Donc bazo bosana que il y a des dossiers sur la table. Oyo na disikulu na ye, il a fallu abananano. Banani ba assemblée provinciale. Et c'est là qu'il n'a pas bureau. Est-ce que c'est là qu'il n'a pas locaux? Est-ce que Rais Kabila Kabange ex azela qui était batongana de baloko dimanche to lobby makambo qui a bête à 7h la côté entourage naé lundi a bête 7h ndiango peut-être ba toazo kanisa que non ngana solaka na bakonzi mboka il ne sera pas là toujours attendre l'état de la nation azotanga opposition. Ça veut dire azo sangisa bango. Tellement que l'opposant basé belé na kati ya mboka. Yi attaque tata mokonzi ekolo akoki ko banda kutanga ba kombo ya opposant ba incivique. Tango ndeko Fayulu azali koya ndeko moko aza ko traverser ba beti ndeko wana balingaki ba bomaye. Sokinga même le président abingai na kati ya makanisi nanga. Papa omoni libala ya bombanda bato mingi mokolo mama ya mutusu alambi okomona bakomo loba mungu eleki. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko oyo balingaka émission babola na mikili ya poto libanda ya mboka ba congolais bozali belé na 26 provinces en Afrique, dans les pays limitrophes, pe bandeko belé tolobaka ngo ite bolandaka émission na bino parce que bobi bino moko ite émission babola oyo ezali émission bino bolingaka pona koyeba makambo ezali koleka na mboka na bino émission kaka moko oyo bino bolandaka libanda ya mboka ba mama bipupula na pesi mbote ba chailleur ba débriard na lobaka ngo ba pinga o ba batelaka ekolo ba soda pe ba policier na lobaka na ba médecin ba infirmier na bosa na ba enseignant na ba professeur te bandeko balandi. Ma maman au babi makatongo koluka mapa côté kapona ko laisser famille ko tangisa ibota to lo bakaboza kebele parce que oza ke mission na bino o kanisa ka bino bande ko balandi to landi mokonzi ya mboka na congrès liboso ya ba député na ba sénateur atalisi o babenga ka discours état de la nation alobeli uta ya kuti Congo bakanisi na ndenge ezali o ya moni o ya sali o esengeli ya sala kasi makambo de kebele discours ya plus de 2 heures parce que 2h34 minutes 2h35 minutes bande ko balandi bande ko so habité discours c'est quelque chose à laïté pour être à cause de résumé ba tous va comprendre mais il y a que musique to lobi bande ko so habité a commis mosali na nzambe bande ko balandi to ko beta masolo na bande ko misusu ba ko kanisa nini pona Congo to zongisi apôtre musée umba pona nini po être to yamba ye déjà na émission mibale message o ya pesa ya kimia ya bomoko yango tata mokonzi alobeli yango to lobi oh mendeko boko la la pongi esika moko na mokonzi mboka to pendenge nini esengeli toyeba na kati ya makanisi wana apôtre musée oyo tata ekolo pe azongeli na maloba na ba phrase de mosusu apôtre aloba na bémission bozali ba témoin na internet boko la na yango to lobi ete esengeli tozongisa ye toyeba ye azali mouvement citoyen le peuple d'abord oyo e banda na makanisi bazali betidia na tango kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba ti lelo bakokoba le peuple d'abord écoute bango peut basa ko continuer à l'obéiter à l'autorité morale ezala ya président Félix Tshisekedi ezala ya président président Joseph Kabila na makanisi to kolinga to découvrir makanisi na yo wana
apôtre Mbote. Mbote ndeko Flavien. Ba condoléances tabiso bozaki éprouvé bongisaki membre bokundaki elekaki to kundaki to pamboli nzambe ndenge kundamaki malamu mais eloko to déploraki nde bato ya INC bayaki kolelisa biso te parce que aza moko ya bacombattant ya INC na Lemba. Alors natindelaki bango mbela mais namonaki ata membre moko ya INC te atako ya ko déposer jeb de fleurs mais que cela ne tienne to kundaki na honneur bato ya lumbe et puis elekaki nango kitoko. Apôtre malobezation belete parce que introduction na ngeda molai kuna na komona seja ko ba ke ndekova ko ba bele atika oloba. Ya solo disikulu ya papa mokonzi ya mboka Rais Tshisekedi Tshilombo azalaki likolo ya ba parti politique. Nde sengeli papa oyo azali ko kambabana esengeli azala likolo. Et eloko zo kamusanga ndeko Flavien ezali ba politicien bazana na kati ya dialelo. Nde yango na zongeli susu tilelo ezala bato ya FCC bayebi ex-président Rais Kabila Kabangete tilelo bao bazali pembeni ya Rais Tshisekedi bazoye bayepete to batui balona bazoye babangote non bazoye babangote parce que discours ezu mulai pona nini bato balobi 2h20 et salemi bongo pona nini 1h10 ezalaki pona ba dossier Rais Kabila atikela kaye. Il faut loba déboulonnage. Il fallait loba biloko wana déboulonnage. Déboulonnage ezali atikela kaye déboulonnage. Tout ezali na kati. 1h10 nde ya yepe. Donc akaboli. Non, discours wana ezalaki na ya Rais ex-Rais na ya ye. Parce que ezali passation de pouvoir civilisé. Et loko batu ya jalelo bazo comprendre te. Oh. Il ne pouvait pas parler dans 2 minutes, 3 minutes. Mais, batu ya FCC, même Rais Kabila te. Ils oublient qu'il y avait le 5 chantiers. Oyo ya banda. Au cas ça m'a changé la visibilité. Oyo télévision moko kaka oyo et pesaka nde naza flatter était dans la bande Hollanda. Télévision ka moko oyo la kisa le 5 chantiers oyo makambe banda ko salema. Kaka télé 50. Papa, les 5 chantiers atika ki ango nanzela parce que à lobby a ko respecter constitution. Tant que y a respecté constitution, à quelle élection muto a gagné l'élection Félix Tshisekedi liboso ya bae mboka nyonso alatisiye e singa oyo ezali na elembo ya drapeau ya mboka apesi constitution atikeli ba dossier nyonso ya déboulonnage ya gratuité ya enseignement ya biloko ndenge na nde ebele atikili kolo ya parce que ezali eloko bozo bosa na bino ba jalelo o boza pembeni ya Rais Kabila Kabange na Rais Félix. Et l'autre bazo bossa na que il y a des dossiers sur la table. Oyo na disikulu na ye, il a fallu abananano. Ko pesa oyo moninga na atikela ki ye ndeko na ye parce que batumiki bazo yo kasuki alobi mon frère. Et ça le batumsu passe. Ah papa nanga. Mais est-ce que aza ennemi na ye? Aza ndeko na ye. Ndeko msobi na ngai tango Félix Tshisekedi na Joseph Kabila mon frère batumsu ce que ça la passe ba base ba ko tomboka. Mais kondo Tshisekedi pe bengaka musée mon frère. Oh papa. Et ça je suis allé voir mon frère. Dans lobby hein. Majale le babo ina kuta na musée. Ça un exemple. Lelo même makambo o ya lobby na kati ya discours na ye. Mokonzi nyonso apesa ka discours na biteni misato. Etenya liboso ba bengi yango en court terme. Oyo alinga sala. Etenya mibale en moyen terme. Oyo akosala. Et etenya misato à long terme. À long terme, ekoki kosala ete yepe akokokisa yango te. Moto ya koya simba na ye. Akotikele na mesa. Akotikele na mesa. Tango ex-président Rais Kabila Kabange apesa ka discours na ye pour les 5 chantiers papa. Na landa ye. Eza biloko ebele asala te. Pona kozanga batu kaka. Eza tene pona kozanga mbongo. Kozanga nde batu.
yango bandai kolela mikolo nyonso nazoluka bato nazoluka bato nazoluka bato na kati ya discours na ye ezalaki en court terme, à moyen terme et à long terme. Na kati à long terme alakisaki moninga na ye ndeko na ye tala eloko na sina sali tala eloko na kokaki te faute ya batu faute pe ya moi ya moyen poto uti na guerre na hérité moka na bitumba na bundi d'abord na sangisa ekolo poete ekabwana te abundi na bamindele babiloko wana nyonso ex-Raïs Kabila Kabange atikeli ndeko na ye apesi ye makanisi tala likambo moko tango tosali décentralisation est-ce que banani ba assemblée provinciale ezalaki na ba bureau est-ce que ezalaki na ba loko est-ce que Raïs Kabila Kabange ex azelaki ete batongana na ba loko alobaki go tala un visionnaire tala mokonzi tala tata oyo ayebi kino ba oyo bajalelo soki nalandi bango tokende kaka nalandaka bamama moko ya lwalaba mama oyo batindaka mpo bakende kobanda mosala kuna na lwalaba alobi babandi bareunion na bango na kati ya bachambre d'hôtel nde ezalaki babureau na bango. Est-ce que Raïs Kabila Kabange est-ce qu'apesaki bango bamoyen? Non, il y avait de moyens alobaki ekoya mais to banda soki tozeli makambo ya libanda tokotonga mboka te lelo soko tamboli presque bamboka ebele ba assemblée provinciale bakomi na baloko na bango bakomi na babiro na bango mais soki Raïs Kabila Kabange l'ex-président azelaka ke non tozwana numbongo totonga chaque province bandako tonge tokende musika te yango mona yesaki ndeko na ye banda makambo ya gratuité wana koyoka bango te basololaka bango mibale mais ce que conseil européen ça na bango ba koloba ete kuna parti milice mamsu babite bokoyokola ko nager biloko wanyo so bien que c'est les kaka discours mo konzamboka libanda ya mboka na kozonga na liboso na bango tu bavandi akoloba na bango so bavandi bakoyoka e ndenge na yebsaka yo est-ce que bako comprendre vision ya mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba même base na ye même parti politique na ye o yaouti bazo comprendre ye base basi ba comprendre mais ba bazo comprendre te nde bazo luka ba positionnement afinga Raïs Tshisekedi pour Raïs Kabila ex asepela na ye tango bakoloba moninga na komona ndeko nanga pesa na bato kotoyo to travailler na bango na police oboy parce que yo kanisa ke tango yo fingi ye ne Raïs Kabila ko pesa esika na yebisi bango ko pesa esika te Raïs faut ko sanctionner bato wana même na nzela ya Raïs ya sika suko mboni ke mutu akomi koloba mal ya moto ya tikela kayo ba dossier na mesa oyo komi ko sala continuité ya musala wana sanctionner ye. Pourquoi? Parce que bango bazo luka kaka bazala ba positionnement ba mais alors mutuna monsieur ezala on a discours mon konzamboka est-ce que to décréer les camo impunité les camo impunité régime elekio impunité est-ce que ndeko Félix Tshisekedi président de la République akoko kapaya ko zwa marteau ko beta soki bato babandi ko sala même un entourage na ye bajalelo ba ko kende ko accompagner wanga na yo dimanche to lobby makambo ki a beta 7 la côté entourage na ye lundi a beti 7 ndiango peut-être bato bazo kanisa ke non ngana solaka na bakonzi ya mboka te wa collaborateur na yo signé qui contrat non ngai nazali peuple le peuple d'abord peuple azali sima ya Raïs Tshisekedi wa Mulumba non Tshisekedi Tshilombo peuple ezali sima ya ex-Raïs Kabila Kabange peuple pe ezali sima ya Fayulu. C'est-à-dire quoi? Le discours réconciliateur. Le discours ça veut dire que papa. Discours aux réconciliateur. Non, parce que peuple. Quand vous parlez de peuple, bah politiciens. On rappelle ngande comment obi mais na munoka mukonzambo katangi komba Fayulu te pona nini? Te atanga ki opposition. Babi ba zeta ngata Fayulu. Non. Atangi Raïs Kabila. Na discours atangi na discours na atangi Fayulu te. Mokolo ba tie na trône. Mokolo cour constitutionnel apprécié beaucoup. Mais atanga ka Fayulu. Il ne sera pas là toujours à Fayulu. L'état de la nation. Non. Azotanga opposition. Ça veut dire Azo Sangisa Bango. Tellement que l'opposant basé belé. Na kati ya mboka.
ye atake tata mokonzi ekolo akoki kobanda kotanga bakombo ya opposante pona ko vexer ba mususu mais azo sangisa bango liboke moko alobi na parenthèse on a kaka ndenge zoluba wana Fayulu akiti na avion lobi auti ya mikila poto mbembo abi ete mboke za kokufa bon papa nazalaki na makambo zoluba wana moi parenthèse tango auti na aéroport nga nazalaki na njili peuple d'abord na Betani mais faut tala ndenge tango na pesi bango disikulu ya réconciliation na lobi bolandaki tata mokonzi ekolo bokota su makambo ya kofinga na te bokota makambo ya kobunda te papa bato baye kosadere na elumbe le peuple d'abord bato ya PPRD bato ya Palu bato ya nana yebisi bango venez discours réconciliateur toujours écoutez ce que bakonzi baza koyebisa bino n'importe quel mokonzi te boya jale lote o bazo tinda bino et sur place ezate ke nazo kos botuna bato bazalaki na Betani ba incivique tango ndeko Fayulu azali koya ndeko moko aza ko traverser ba beti ndeko wana balingaki ba bomaye. Voilà les antivaleurs on aza ko senga ezala na opposition ezala na FCC ezala côté ya cash bayeba na kopesa disikulu ya kosangisa bayimboka. Voilà, très important. Parce que lelo ndeko wana ngande na tiki mbongo baswanye ye. Mais ndeko Fayulu alekaki na kipoi na monaki ye. Mais ba combattant oyo mukie oyo ye bazolanda ye il faut yebisa bango ke tango tozali kotambola papa tango meme ya kala yo kotambola lelo ndenge bonsomi ekomi te papa okoloba ndenge olingi okosala likambo ndenge olingi mais il faut oye kolisa bato na yo ke tango ngai boke ya mangana aéroport bobukelo kwa mutu te bobeta mutu te mais ndeko wana babukie na zolo papa pona nini atelemaki te parce que ndeko Fayulu aza koleka nde naza ko interpeller ndeko Fayulu maintenant qui base na discours ya réconciliation tout le monde a débordement à gauche à droite ngamoko na beta mana demba ozomona alors tango biloko wana eza ko salema eza ko profiter na peuple congolais te nde yango na yebisi bango na lobi makambo mokonzi alobi ezali à moyen terme donc en court terme moyen terme et à long terme ce qui est ndeko Fayulu ndako comme président alobi. Alors, mais bakopesa yeka kama likambo ya constitution ya ko likambo ya constitution ndeko Kabila tiki ndeko Fati atiki bakopesa yeka likambo ya constitution ya ko réviser constitution ba article monsieur zonga est-ce que la politique était ndeko Félix Tshisekedi ya kulinga sala pour article ne bonga libela pas tout le monde ba konza mboka ndeko Kabila ya ko respecter alobaki boye te na lobi mutu na population alobaki boye mutu na population azongisi likanisi wana ye lokola peuple alobaki na kombo na ye ngai na kanisi parce que même na kati ya Biblia papa Paul alobaki ce n'est pas le Seigneur c'est moi sokinga même le président abi ngai na kati ya makanisi na nga papa omoni libala ya bombanda batu mingi mokolo mama ya mutusu alambi okomona bakomo loba mungu eleki nzoka nde mama na bino asalisaki mbanda na ye na musala ata ya kubuka ata koni parce que bazana mobali moko moteba mabe zoa ozomona mais bana il faut ba mama nde bayeba ndenge ya kosangisa bango okay nde za lokola mobali na biso nyonso ezali Congo président nyonso azali mwasi ya Congo parce que ozoya kosalela Congo musala nde yango moni pas ezali kokota parce que lolemo akomi kosala musala ya musapi okoki kobima miyoyo ezali likolo ya mbebu mais soko bimisi lolemo po longola miyoyo ekomi bosoto lolemo musala na ye kolembola mbebu pona kopesa ye fraîcheur mais akoki koleka au-delà te parce que miyoyo bimi eye likolo ya mbebu lolemo abimi po alembola miyoyo ekomi bosoto tengi kolobani mais mosapi akoki kosimba miyoyo abwaki
parce qu'akende ko sokola bazanzo to moko to ça musane lelo mutu nyonso akomi constitutionnaliste nzokande eza yo tanga constitution te mutu nyonso akoleka non constitution lobby boy oyokanga loba yango te eloko nga na yebi nde na lobby mutu nyonso awa akomi ba médecin ndenge na komo mona na bitando moke ba médecin ba komo la publicité non c'est comme un avocat ko sa publicité te ils ont anti-valeur wana ils ont anti-valeur il faut tout le monde on peut d'abord aussi là donc nani mutu ya nani ya nani ya médecine ako sa publicité agerisa kabo donc eza bongo te yango na kati ya discours alobi même que bato bakobanda kofuta mbongo na banque na misala ya l'état nyonso tala pourquoi le SNEL azozanga mbongo pourquoi nani Régis azozanga mbongo mais président alobi na discours na ete tokobanda kofuta ba facture bi na biso na kati ya ba banque commerciale pona nini parce que na kati ya ba Régis des na ba SNEL mi yibi batoni maboko banque baza kozwa ba mbongo kuna na kati ya ba secteur nyonso ba ekotiango na caisse ba bengi caisse dépôt neza kuna ba mbongo nyonso tuzofuta ba facture bango sikoyo na caisse dépôt wana ndo moni ba konzi wana nyonso ba mandataire wana nyonso papa et suffit seulement Rais Tshisekedi na ex Rais Kabila ndenge baza ko bongisa prete ba mandataire bazala balongola ka ba caisse na kati ya na bakati ya ba caisse de dépôt ya ba entreprise nyonso ya l'état bazongisa yango na kati ya ba banque muto akolinga susu kozala déjà santé directeur général c'est pour vous dire que non bateau et comment cop oh kasi nde yango wana les anti-valeurs oya lobby akobunda na yango alors pour la ressource ça doit une minute tout ka bwana parce bande comme c'est mission population bande comme ça ko mapinga babime ndeko Flavien na discours to bande okatisa keno ikamba $9 na biso o ba pekisa biso to fungula munoko to loba bon wana ya parenthèse mission population sous a sope lokuta to pe ba soda ba $9 na bidanga te bande ko so tuninga mutuna wana kaka comme yo zali le peuple d'abord na tuna pe question na ba papinga be mbongo na bango si na kati ya programme ya chef de l'État il y a 100 jours babilembo ezalaki pona basoda emonanaki OK batongelaki bango na Kanchach atangi yango pe na ba province nyonso 300 maisons bazala na kimia Rais Kabila Kabange azwaki bokonzi na kati ya pasi a pacifier mboka de l'autre commis na passation à pouvoir ça veut dire que eza continuité le peuple d'abord qui est partout bakokende ba fonctionnaire nyonso lokola na côté ya na sima ya nani ya aéroport na Kaseta ba blessé de guerre baza wana te Rais Kabila Kabange apesaka bango isika wana OK ba blessé de guerre donc mapinga baza la calme voilà ba blessé de guerre coup de chapeau parce que oyo bazali wana okomona alaki ke na est kuna akokende kotongela bango ba maison préfabriquée ba blessé de guerre wana voilà ba mapinga boza na kimia na yebiete mokonzi ya mboka azana souci na bino ndenge oyo auti kokende dossier na bino ya ba mpinga ezana table voilà émission babola mapinga balobaki sans problème mais tosengi bato oyo ndeko Flavien oyo bazali kozwa mbongo batika kozwa mbongo ya l'état bizwazwa ba caisse noire bazongisa mbongo nyonso na kati ya caisse ya l'état na kati ya banque nde bakobanda kofuta ba travail tokozanga maite tokozanga courant te parce que baza koyiba mbongo na ba caisse de dépôt na bango merci apotre yango na ebisi batu na ngai na lobi bofungola miso bokomona bakowela lisusu te tozala ba mandataire voilà peuple d'abord nde yango la voix de sans voix Mato Domingue na base des émissions sous Katito qui na fin de l'année na base était na sous que vous avez pasteur peut-être message à sous que vous allez fin de l'année pour ça peut message à Nzambe pour na bande ko bakolanda biso pour to na mbula sika mikolo ko ya to kopesa bengisa yo ko mbula oyo toza ko ya ezali mbula ya action ndenge mokoza to bengisa yo na babi mokoza mboka comme pasteur non aza pasteur te aza mondimi voilà aza kolanda baloba ba pasteur ça veut dire okola bino ba pote ezali Nzambe liboso na biso Mato Domingue voilà bande ko balandi émission babole za kabo benda bika surtout apôtre umba ana makambo bela kolwa mais esongo ezali ete makambo minga lobaki to moni yango na discours tata mokonzi azongeli maloba moko yango to lobi ete est-ce que bande ko ba ko comprendre de ko Félix Tshisekedi
est-ce que bango moko bazawana même na base même de bazawana bande konyoso bako comprendre de conflit Tshisekedi to kobeta masolo na mikolo koya poto bape ndeko Martin Fayulu tu kozonga makanisa kini na mikida poto na koyamba epe même na interview pour attester la population biso babola ete mobeni mona bela kinini bozongi na epe alingi kosala nini kubenga mapena mokonza mboka ndenge pe asala ki discours na sur l'état de la nation to kosola ndeko Martin Fayulu matondo mingi na ndeko apôtre Omba ndeko ndimai koya na émission babola matondo mingi ndeko soki muto alinga mona biso abenga yo akomona biso. Voilà, Azali Mokambi, ya mouvement citoyen des peuples d'abord. Tosuki Siawa, Tokuta le bien invité, Matondo. Ma mission TV, le miroir du monde.